mokoto beta maître na ye nde mokoyepa okufa mbamo to mokoto tobola ta moto na lisu avani ga be bande ke moko edo na lisu ekufi a comprendre que non kokota maka na vie ko telemela bat na vie pour ba boule que non yo noza danger batona baza danger ti okufa liwa moko comprendre onti ya kisite bokoko ya kisite ya ba pouvoir nzambe alakisaka batu ba pouvoir nzambe alakisaka batu biso ne toyebaka te notre expliquer histoire ba mange on était dans ça bien te banda ko futa batu mais ba on futa batu chaque fin du mois te et là ba boya ne ba vérité en wana ndi ba complexe mo na comprendre onti so bi ba non futa biso te que je sois maudit banda ko futa biso mais ce n'était pas régulier avec la ngatenga na moi na été toi ba camarade te toi ba camarade to le kelanga te to beta masona biso ngana moi na été na leki nete na camarade na été donc à rouler que l'angati pour soit lesquels l'inga ils amabe vous en prendre. Bonjour, bonsoir, balandi émission mal à l'aise. L'émission est nazanga mon côté na plateau nanga. Nazana invité na ngai balobi yebinza pour mona il faut zaka na tama à l'aise donc nazana président Lobeso. Bonsoir président. Ouais, bonsoir. Boni masola move. Masola groupe est bien donc na rectifier au moins muke. Groupe rectifier au moins muke ne bandeli juste na sommet na présidenti. Na la Coco. On a tout simplement Coco, il y a le bébé, Coco de l'animation africaine, il y a le bébé, il y a Dada, il y a Fiston. Vous en prenez. Comment Fiston Dada. Il y a Dada, il y a Fiston, il y a Fiston Dada. On a un vrai combo. Comment on a mon cas bonongue, l'ifambe. Prenons les Fiston Dada. Bankoko, Balobeso, Batigre, Bayalo bébé, Bakuma musique, nga président. Bukaka nga vous présenter. Fili boyoki pena Koko alobi ya za président wana mon pena ki na pesi ba mote pa ya mon boss Ricky di Benz, motema maman Jolie di Benz, maman Nguli, mon boss d'un umila na yo. Balobi Koko ndetika ozokoka te. Te bana balobi. Baloba mokile tsama na batu ti batu baloba kaka so bango balobi yo banani ba okoka kasi so bango balobi ngana kokate bo banani ba okoka yo mo ba okoka bo sa ba bord na bango ba okoka ezaka Shadari na bato opposition ndi bazo potana bango ndi ba okoka na michonde bango so mona ke no bango ndi ba okoka kandi bango ba sa propagande na bango boye bizaka tout temps dans un album. Il y a Bimisa déjà avant les précédents qui on comprend mutazo kokate azati mutazo kokape azati on comprend donc biso tout uzaka wana ou asali mikolo na zwi chance son na yokani mikolo ba komi osani ni ba yokaye on peut na studio te bukaka n'entend mal à l'aise studio na bingo ba komo mal à l'aise pe komo na le président Koko asobo mangana zo kokate tanga benga pena bukaka donc wana mon vieux Jacques Mailanda bien wana pena bukaka wana ya non nanga donc salinga pena bien so muto bengo na non sala bien Koko balobi le olonga na maison mère okinegi na mboka na bino kinegu la msaba Koko po mo pe ko mono Koko mais kozonga na yo netika ma ba Koko esimbite po album na yo sala ki netika ke yokani pena te so dans la studio. Dans le studio, il faut que vous ayez l'information. Mais générique, moi, je bimisa to yoka ki ngapi na yoka kiango. Si. Générique, on a Tombola Bébé Lokolo. Et ça passe. Tu as qui histoire, il y a esclavagisme, mais salam en Afrique. Série à commerce triangulaire. Là, nous tous, nous avons pris ça à l'école. Et on a ça qui on a zoa qui on a zuma malobana ba idée wana na embeli ba peau noire. Là où a commencé la discrimination. Que nous balinga pour la vraie discrimination et banane Afrique du Sud. Quand tu viens mindele banane lingate ba sangana ba to moindo. Ngasko na emba kiango. Izate ki album Isimba gite te. Izate ki générique Isimba gite. Générique na Isimba ki
po yo yebi yango yo kango tala yango po mona yango sikoyo ekoma nde bisika nga na kanisela ekoma te bisika na yeba eki ifo ekoma ekoma ete okana ete na ba place outengi bakoko kote na utaka na kenda makambo ya miziki te kote nga na utaka na kenda makambo na nga privé ya nzoto na ngai na kenda makambo privé ya nzoto na yo na mosala ono tosala oyo bukaka eza des choses différentes ozo comprendre okozala na mbongo mwana ba mal à l'aise okozala na section na ba mal à l'aise bato ebele ozomona ozolingo bando okumisela nga bango ozomona bango bazosouffrir bazolela fort baza ba mal à l'aise bato ebele bakokufa avant l'âge ba mal à l'aise nga nakenda koresorcier te me nakenda koresourcer wana eza base na ngai eza source na ngai koto motolu na ngai makila na ngai euta kuna nakokende mpe nake nasali pratique ya pouvoir ancestralement boye ya nango mabe te ezanga nga moye nange nasala eloko wana esimba erata te me esimba te ndenge nga nalingelaki esimba po kokisaki bamibeko te bamibeko nyonso tokokisaki eza mokili ya na barealité nango aya bokaka yo mpe ndenge oza nakozala ta mosu mpe ovandi a na Congo ta mosu ezalaka suyo novaka na Congo te ta mosu mpe ozalaka na suyo okeno vivre ta mosu na bamikili ta mosu mpe oluka banzela na ta mosu na bandenge nyonso tu eza te ke yo moto ozolinga tokende te yo ozolinga okende me na bato mosusu ta mosusu baotelemela yango ozo comprendre mais osala effort ke non okende me na bato mosusu base cache bava badongolo misu bavandi na bazosala nini bazointercale yo eza makambo ya makambo babi ntango ozokola il faut kutana na bamabaku kutana na baproblème na vie ozo comprendre makambo wana owana nga na mona wana nga monde na yebi yango sona nano expliquer yango bato awa moto akroire na nga aza te yo mona kaka na makambo na maison me mpo ndo omona kaka makambo leo mpo longwe maison me ozomona kaka makambo nga na fils de l'homme ya le roi Jésus-Christ mpe ntango azalaki na mokili oyo anomonaka makambo ntina suka baye kotika na lingwanda batie na ekulusu eza makambo ntina suka bakokunda ye ayebukaka mal à l'aise eza makambo ti aye koressuscite eza makambo donc na vie so ozomona makambo te seko oza étoile te na vie so oza menace te nde oza na seko oza étoile te bamenasaka étoile mais étoile na suka nango kaka ebimaka oka parce que kote ozokende kovanda kusi wana donc yo nde mobabi maudit soit l'homme qui se confie à l'homme tant moi moto azotelemela yo seke aza na maître na ye oyo akenda kosenga force moko ya force moko ya obscurité po atelemela donc ye aza moumbu ya moto anakenda kotake na luka bakolemba mokolo bakoswana to mokolo bakobeba to mokolo tokobeta maître na ye nde mokolo epa kokufa mbamo to mokolo tokotobola ta moto ana lisu avandi ka beba ndeke moko edojo na lisu ekufi akomprendre ke non kokotamaka bato na vie kotelemela bato na vie po babule ke non yo ndo oza danger bato wana baza danger te okufa liwa moko okomprendre nango te okufa liwa moko okomprendre nango te voilà bozoyoka ndenge koko azoloba donc ya koloba eza te koko ndenge natuna su question mo balobi yo comme si olingaka trop kisi pourquoi yo okwaka na nzambe te kaka na bokoko pourquoi te me bokoko nata bokoko eza bokamwa te komone nata bukaka mal à l'aise taka koma mwana mwasi mal à l'aise eza bokoko eza nzambe bokoko eza kibonzambe parce que avant Jésus-Christ abota bakoko balaka Jésus-Christ ana bakoko na epi so tanki na batanga Bible wa ibsao avant que Jésus-Christ abotama bakoko nde mutu bapesaka elembo kino banobenga bango à l'époque on a les manges ce sont eux qui avaient informé aux gens qui n'ont moins mutu abotami bat bakomo luka botami ba mange parce que bibo kende côté bomo na minzoto etelemi bo ba na mboka ande côté mwana mutu abotami donc pouvoir ancestral to bokoko za mabiti so lingo ba za mabete so mère na mna vivant to papa parents ba to papa to maman bazali kende ka otuna bango makamba bokoko ya mboka na bino ba otalisa balaksa neti yo bukaka omo no ndi eti mutaba kongo to mzombo babilo mo bongo to mtandu wana ozute na bon ozui po olobi na mutaba kongo mzombo. Merci à toi ma chérie mère d'Ebstro Kadeo bimoni siko osekit binosko yo bwana bankodia ngasko ngana na otunu ba kesi yo kumo tuna ba kesi kumo balanga lwa yo ni to so ya mbanga mais to solo la tes émissions to solo bosko so tuni question na répondre ra bomba il faut bomba po biso pena to na ba kodia nolo wana ba kodia wana biso ke no mto ngota kine ba koko ngota kine pouvoir ancestral yo ndimaka kisi te be akisi te
bokoko ya kisite ya ba pouvoir nzambe alakisaka batu ba pouvoir nzambe alakisaka batu biso ne toyebaka te non te expliquer histoire ba mange bakoko bazalaka même avant Jésus-Christ bakoko balaki sans comprendre bokoko za kindoki te bokoko za pouvoir eza ki bonzambe akitiseli yango batu ba mindele bana bokoko na bango ba chinois bana bokoko na bango biso batu mwindu ba africain tona bokoko na biso mais to bebisa bokoko yango na mama mebeye belezo marché voilà c'est ça. Voilà, merde Trocadéro, Balobi, comment nous ont pesé. Bonne arrivée, mon papa chéri, MC Mingiedi. Balobi Tsunga na Tsunga, MC Mingiedi déjà na Kini, papa Langamoko. C'est jour qui toque au Melanayo. Maître Diken Sulutadi, la Balobi, mon vieux Jacques Maïlanda, Balobi Zara Awa. Maintenant à remplacer Zalate. Maître Baïna très fort na London, Balobi. Wana pena muta merde Trocadéro. Ningna yeba relation ni yoza on a ba collègue no place yo wuta na maison mère. Ti meso to kuta to solo la rat. Presque ba tout so to kuta to solo na biso. Même président we rason. Ti no bana lo na to kuta na ta. Ba chumbo bengana. Ti no kuta mabe raza mutu ya ba bosolo. Je suis un homme verdict. On to bengana ti. Point. C'est la loi de la nature. Il y a la loi de la nature africaine, pas la loi de la nature européenne ou américaine. Ça va pour tout en général. Même papi Kakol. Kakol, sur les Cambouali, non, ben, soit tu as ben, voilà, là c'est vite fait. Là c'est vite fait. Attends, WhatsApp, tout le monde, président. WhatsApp le téléphone là numéro ne baïba. Voilà, c'est l'ambiance pour comprendre président nayo. Président nayo ata okukango pe na mutu. Ah? Numéro na ngum banda maison mère. So bayibi au téléphone ko kanga pe numéro na mutu. O kanga pe numéro na mutu pe ko bela pe malaru bosana ma mutu so bikiti. Ya normal, c'est na ninga mabete. Na ninga mabete ko na ninga otakineti. Ezaki donc, bon, voilà quoi, c'est ça que je viens de répondre, c'est ça. Ah, mon boss, c'est Ricky. Ah oui, Zobi Bakaka Lobeso, Azo Kangsanga Pantina, Azo Kokate. Vous comprenez, c'est l'ambiance. Vous comprenez l'émotion. Président Lobeso, il y a Loba, Matbalobi, Deskakana, Koko. Bon, excusez-moi, pour la mission, on a trop de président. Pour nous rappeler, on a président Mingi. Koko balobi balimba ba soki na wenge maison mais bon ozo salaire ya combien te salaire baloba ngote ba non futet ba tutu ba ba non futet so so singa lobi ba non futet ba tuti siko mutu mususu aza kuna biki ba futa ko monte ba mususu ba mona ngana za fu on était dans ça bente ba ndako futa ba tout mais ba non futa ba tout chaque fin du mois te et là ba boya no ba vérité en wana ndi ba complexe mo na comprendre ngote so biki ba non futa bisote que je sois maudit ba ndako futa biso mais ce n'était pas régulier que chaque fin du mois que nous retoucher non ce n'était pas de cette manière ouais, hein? Mais nous étions payés le longa na pour na te ko longa na mara muku tia bongo ta ko e so que ce mot peut futa ba tout chaque fin du mois ça que fait qu'est-ce que tout yo nous en a artistes na mona ko côté mo sa mabokit oui marambo très bien à part marambo ça la mabokit oui marambo très bien hein bukaka oui bien très bien wala ko te marambo ko tuti oui marambo susu ba tutu ba iba bana na biso ba ibi bana na so ba ibi inutile to bandela masolon ah oui barubi inutile to bandela masolon po bino mo bo yebi président Lobeso nga lo baswelo moko balobi ndetskaka yo pena na milliers d'artistes olinga pena ko mibimisa te ezaka ni kiminene kaka ozaka trop sir na yo moko to ezaka ndenge na yo ezaka tenga na trop sir nanga parce que na vie so za trop sir na yo moto ba makambo sa te ba otambusa yo so trop sir na te no vanda ke ba mso sa parce que tant beaucoup ti premier appel na mom na yamba deuxième appel ekutinga de après na kota na bena ko laver pour na outil studio tout outil limité de to eboy on comprendre dans la zone pega ko tumba on rapo na sa émission de to kana de tout ça l'émission
hein. Donc so that que mutu wasir na yote ndenge bovanda bako po esanga bien à boire ça, c'est une émission tout mutu ba studio fatigué. Donc au commis commandité, il y a des commanditaires qui sont derrière toi, qui se sont cachés derrière toi, bah comment commander. Dans la vie il faut la sir na yo. Obigene tinga zu téléphone ngana obinga président songono pakala leader songono pakala arundi manga ya pesa nga bisika ya zaile en sa émission so na benga premier tour binisinga deuxième tour binisinga troisième tour quatrième tour ko benga souté parce que so ki ba saka na o so on prend il faut la sir na yo ne tinga na sir na bon pour na omona na tena milema mission na zaka trop tena milema mission parce que ba mission to batabuzo ba trop batabuzo ba mission ko la raté mission ko la raté c'est beaucoup vendre boye amonika muteta musopesi mbuti avanda otalo na miso bato opesa mbuti ngana to kozaka wala dans ba défaut mususana ba défaut mombo ba mise ba kanango okomita mususu mona ko vaino ka ba bando bwa kilo bambwa kila tamu souvent no ka ba siba coopérer na boîte na oso ku mutona koti tekela biso champagne na $40 il faut te frapper au mona ba payer ba champagne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tie comme 15 champagne yo tamu so na boulot payer tamu sumla mo whisky et comme donc comme ay wa ba vendre ce qu'on a basi bas ba mo ba cri de guerre au supporter te au mona pe ba lo kapé non au sani au riposter. Bon, pour éviter maintenant sur les arrêtés, il faut qu'il m'a mis là, mission, qu'on vive vraiment bateau ba mission, qu'on vive sur un politicien, artiste comédien, qu'on vive vraiment homme d'affaires, ou tout côté un mission à ni n'est-ce pas voilà ils bien. Ah oui, bino boyoki, ndenge président Lobiso lobi azarana e minene te mais akima rabuzoba. Président Lobiso ngot na question moko ya suka pour tout mpena na kochité na biso ba disque bimebele fallait président fallait pour bimisi Robin abimisi Masanayo na habité sur petit na Fabregas abimisi Robin Mondibu nani basé belé et là on y opino yo moni pena ke disque ni yo moni ke marqué pena zo beta maya c'est bon ou boka la taba fleur bon bango tout atala nanga bango na parler na vanda na parler écran gaillard eza tala bango to ke na banzila toujours bango ba osam sana bango kando le babimiso na babimisit kando le babimisa na bango to ka bango bon bravo ka ba courage ba bonne chance bango ba ya na droit écoute ba na droit écoute ba bazoka ba bina bango do ba batela ba garder bande ba batela crédibilité wana parce que crédibilité wana sur kimio pozonga nango na rapasi ya adage monga lobaka esengolanga mozangi na nelika na kozwa maana mutabuzi po ebi mukolo ozanga te mutabuzi mukolo azanga kabila ba AVC mambebele bele akomi na ba tension ba hypertension ba hypotension voilà donc ilonga na baka yango pona disque afali pupa disque na ye eza awa tuka ngo taka quartier pe na vandi za quartier ya répétera na CAT disque non seulement où tu peux devenir quartier moi tant regarder ces bimaki batindela nga on a un ami qui lit donc toutes les chansons ça va 32 chansons na yoka ki on a CP na ba chanson quelques chansons na yoki wana isalinga de bien na CP non déjà ba niveau on va dans ngwana pour ça la musa mabe za passer et pas soka bat ba yambia on est bien tétam suzara climat écouter li batou nani po bana tangi fali Fabregas Robino niveau morote batno sotanga na mtamta niveau na tant na lo bana album fali oyo to bima récemment na lobi makambu ya bande comme so tunya na Fabrice na Robino na lobi makambu ba bimisa de ba banda kala na ka ba générique na bango na ka ba nzembo na bango Fabrice il fait des très belles chansons des très beaux titres ba mélodie bien wa manga bien Robino abeta ba bilo ba rumba banine qu'est-ce que je peux dire ba générique na zo bete zo marché on s'en prendre ils ont marché très bien nan nzembo moi ça c'est mon boy mundi boitier asombi mutuka lobo kakabu ça marche très bien sur l'album qui album bimi tout récemment album mobimba ils ont bandam album mobimba bimi na album ya fali tokos na yo kiango ya fali pour pardon coup de chapeau félicitations depuis bimi ça kala nazo ba manga bato yo tuninga question oui depuis que ça la musala kitoko depuis que ça la musala kitoko so ki ba chanson ba hymne national ba chanson ba renard il y a ba très belle chanson ba très beau titre on a mtazwe mana mélancolique mtabota mana mawa ba ba te depuis qu'on a un grand chanteur a moto te moto dans la moto nina azazo vivre ça auto que ne poto récemment azongit
azoki poto récemment sende ba misusu toma ba Rubino ya zana ngot batutu bana succès na bango na ta yo ngolo ba kesko nous ana yo sko nous ana bongo bato ba saka ba émission internet ba lekio bakoli kana kamena sika na leki ba voilà bako sa ba succès ndenge mongo te mutu musozo mona yaki azobeta mazobeta neta musoki na fête mo ligue de fête mo boy ba beta mo musique neti mais mutu musozo mona ki to azobeta te na aki okes fête mo kutu ba beta musique neti depuis ka misaka album na a amemi orchestre mo mana Luanda titanga mi orchestre na ti ba sama ba passeport to zagana ye soit tu affaire étranger aye na répétition to soutenant répéter bien na to ça ba passeport mission na bien que c'est là ba on sont tout complet bon qu'il aura beaucoup 20 personnes mais même bango sont tout et ça la bien épais au poids on en prend bon et si mandeni ko si ma déjà en Hollande azobeta banze mona e yo kana yo album a depuis quand yo no ko tanze mo voilà azobeta banze batum su to tanga ba kombo banze mona to ka ngota to ka banze mona ngota ba te be ba misal album banze mona ngi banite e banite quand même bango ba chance yenet depuis ko ba chance na e banze mona ba yo ka ngo ba chanson ba hymne na so ba chanson ba rena ala banze ba chéri coco et chanson e pesa e magamba ba cha e kabani tanga tikali mo ko en carrière en solo voilà c'est ça. Ouais, voilà, tout comme nous avons souka, question moi souka, na tout na yo, ceux qui n'étaient président ouais garçon na à l'année mission yo, à l'obi abenga yo yambano. Luka question mususu. Voilà, tout comme na souka émission na biso, moi na ça na question te souka ndezaki ya mwana. Exacte, ben, qu'est-ce que c'est? Ben, question abia exacte question de souka ya mwana, na bege wana to souka. Te ya président place yo uta, fondation na yo ezayi. Nathan faut tika ba komba ba mone tout ça émission bo nous ça l'émission bo na ba question moko noble na piso ba réponse moko noble mon maître Thierry Otete na Norvège un grand professeur au temps la émission ba ke félicité moi ba vi loga ba ya José Ntuma Mukanda baza musika me bazo benda matoi ba vi loga ba Gabi Dubile ba oncle loga ba oncle Gilles de Kando Noisy les Sec les patrons de Noisy les Sec ba loga ba oncle banani ba les patrons JC Mosabo kula JC Mosaka ba vie nanga bienvenue ku super double tata mapasa ba Adolphe ngaki akuna ba Jean-Marie Boto bon ba biloko ya kolobaka ba émission ko tshaka ba komba batu ce sont des idéologies fameuses et là on entend l'importance moroté parce que tant yo ko le baboué au monde ba ba na internet ba bandi ko finga yo 140 po abi mikolo 140 zo take batu den yo banga so lobika bon 140 lekilo na télé alekela ngatenga na moi na été toi ba camarade té toba camarade to lekelanga te to beta masona biso ngana mwana été na lekine te na camarade na été donc a ko lekelanga ti pour soit lekelinga ezamabe vous en prendre donner tout ça émission to beta masolo na biso moko to beta masolo batuti parce que so bo répondre na nenga bien ba lekana TV ba o finga kino kutanga akoma mutu na biso te so bo ba no vérité ba leki ba fingi o mama mi tatati dans na lingi na ngaité donc na nga moto pamba donc deuxième moto pamba izanga lobeso nga kuna nga moto tina te nga moto pamba papa chéri nga moto tina te donc nous yami moto tina te boye to sula makama moto tina te on comprend na bukaka tout ça l'émission me poser la question très bien yimo pour la tikitoko appelle longino est bien loka ba Kardashian on comprend voilà balandi émission mal à l'aise to comme vraiment na souka émission koko moi mabanga ndeza la moi numéro oui, kaka ça bien. Et pour un programme à disque que tu es bossani. Ouais, programme à disque oui ça. Programme conclure nango zinganya au garçon relax ya mutakale lengezo chamwe soso mutakale lengi. Mama zana ngombo biloko ngomba mama kena ngomba mangengenge koluka nkolo. On a ba danse mi ballet tout ça on déjà tout serrant dans la carte générique na biso. Pour l'album déjà en décembre déjà ba clip na ba différentes plateformes surtout Tocha. Na télévision Tocha derrière 3 titres faux patron où ils accord avec Kinchantina Mbonda national les titres nanga na mbeli papi matalatala vie nanga papi matalatala père exaucé père ya Joyce père à destinée na père à triomphe titre nanga Mbonda national RDC bazasuna ibodo ils a dédié na PDG Oscar Bokolomba et wa motema maman Liliane Bessalokita maman na Amos Fermogramo donc Mbonda générique Mbonda rumba on comprend donc déjà en décembre donc le 21 décembre campagne ici le 22 le 23 le 23 va voter le 24 le 25 tombola mkana tongo pas faut fond le TV le clip yango na tout chiba le mobo yo voter na le plan tanga da shada
Ah, natanga nini? Tout n'y a voté nan. Natanga ikomone te. C'est bon, vous votez nan. T'as ko voter baloba ngote. Ko voter baloba te. Ko voter za te ba forcer ngai pe na ko pesa voilà nga na sentiment te. Non zela mukolango na kei na machine na telemiona muto asepeli singa na voter. Na ko voter na sentiment te na otanga koma na sentiment te. Voilà, voix eza vie. Voix eza vite. Opesa mutu voix, opesi mutu voix na yo. Ya voix mi. Opesi voix eza ko voix, mo ka te voix ma. Opesi mutu voix na ya voix mi. Yo tika na pasi ko la na bangungi. Olala na mulunge kurezo katana ko leka be fulu poubelle solo ozonga be mvule beti mo bimata bwezate molili na nzela ba potopoto ba caniveau bouché bani il faut pesa voix na moto moni que na pesi voix na moto ala na mo abongisa so makambo vous en comprenez c'est ça voilà yande ngwana ya bukaka bangi sina boate mabangi ko sila mabangi zebele na pesi mbote na Alain Libanais mon pote Alain Libanais patron. Les patrons Alain Libanais, l'homme honnête, lorsqu'il dit, il réalise. Alain Libanais, je précise, my brother, dans les États-Unis, na bosa été Hervé Ituri Materazi qui bourantama, na PC Mbotiaton, ba staff nanga ba tika ngate, Elvis Alomba Mukonza Waterloo, na PC Mbotiaton coup de chapeau toujours aux États-Unis, na quatre États-Unis na mona sous Emani Mambo est un américain congolais sans oublier Inès Kitoko. Na pesi Inès Kitoko bambo théâtre so na kiti kota France nazomona Peter de Abanza les Français noirs nazomona wana Bokika bamala nazomona Eric Divita motema ya Nina Boka nazomona ba Merlin Zoumakiela nazomona ba Christelle Blanchot la métiole donc la première dame française c'est Christelle Blanchot na pesi bambo théâtre na pesi bambo tepe na famille ma pesa ma pichu ma pesa litrini ni prêtre Nana Mapesa, Ange Mapesa, mère doublée. Na pesi mbote na Teddy eloko monginda les missionnaires. Sango na pesi mo Yuka Bouikou enfoiré. Gigi Mombeke enfoiré. Arkay Kachan, avenue de l'Europe. Na okanga bino kala mingti. De ba papi Masuta, Tamkar le fils Telef na pesi mbote atro. Dodi Mukamba. Mukamba Dodi. So boka ba ba disque vraiment to comme na suka ba cameraman na disque na ba osomba na bango kitoko parce que nga na diriger Quater Mobimba la charité bien ordonnée commence par soi-même on appelle ça mot d'ordre batunyo so ba vina nga ba dans miki na ba dish mongombe on appelle ça mot d'ordre na équatorien nyoso geno la charité bien ordonnée commence par soi-même bino bo na osomba 10 va ba tunsuba no osomba yango donc na Londres na mona vina nga Adolphe nga qui est le grand Moïse na pesi mambo théâtre na profiter na pesa tout thème na pesa pour émission pene comme na suka na profiter na pesa mambo théâtre na Dido Gabana na Londres maman chérie mambo tebele Bella de Londres moi ça nzela mine babi wa pena lek nanga pena ya landanga zaka mi balé Bella de Londres Bella de London chérie na pesa mambo tebele pa ya ye moko babi Joël Joël toi-même tissé bambo tebele Bobo Bola Coco Oumela Jacques Mailanda na Yagi Ebene Ekwango Pierrette tokata ngo Jeep na pese bambo théâtre na Blaise Mbala na Switzerland pour puisse sungu donc Romain Moukadi tout chemin Tamkar le fils na pese batnos bambo quoi voilà Jacques Mailanda bambo tebele tokum na suka à la prochaine bye.